CongoFrance. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Alors merci beaucoup amis fidèles de l'émission Congo France, merci beaucoup de la fidélité, de la confiance. Vous avez ça, pas tuer les chefs coutumiers, car on a que tout ça bel et bien en plein répétition. Il y a Tata Dominguez, Adolphe Dominguez, le chef de tout le monde, leader, le grand sapeur, aussi à 4e génération. Massola Wenge, on va parler tout à l'heure à travers cette émission. Tu vois même vision la provision et à Massola parce que vous savez que l'artiste il a beaucoup travaillé. Est-ce que a bénéficié de la musique? Est-ce que bénéfice est allé ou bien bah, vivra la matolo, vivra la dédicace? On va en parler à travers cette émission. Et merci beaucoup dans les combats partout dans le monde. Amelia Kitsoko la préfecture, Gianni Mutoto Mama. Et merci beaucoup à Christian Kondarada et Maréchal Souvé, en direct de Dallas, dans le restaurant Naye, Yolo Ezo. Alors, Président Adolphe, bonsoir. Bonsoir, RFI Pacho. Alors, Président, tout ça, je suis qui est Adolphe, producteur, réalisateur, styliste, bien Zanderini, parce que tout le monde a sapé, ma solo. Adolphe Dominguez, comment on peut d'abord? Non, bon, d'abord, merci Nebo Talabiso pour la répétition. Tout ça, la vibration, la Delvo. Adolphe Dominguez Azali, chanteur, compositeur, président du groupe Wenge Tonia Tonia, cofondateur de Wenge Musique à 4x4, vice-président de Wenge Musique à 4x4 et tout terrain. Adolphe Dominguez, le chouchou de tout le monde, Azan marié, Azan Abana, Adam, Elena, Stéphane Loïka, Tara. Donc Adolphe Dominguez Azali congolais, 100% congolais de mère et de père. Donc Adolphe Dominguez Boyebi, le chouchou de tout le monde, Abanda Miziki, na 81 à début à Wenge. Je suis venu 6 mois après. Donc nous sommes là, dans le groupe Nanga. On a passé au goût, il y a Wenge, mais on va pas la d'œuf, s'il vous plaît. Nani a passé au goût, il y a musique, parce que vous allez la poto, aux encas, aux la bonne famille, maintenant on a passé au goût, il y a musique. Non, bon, qu'on veut ou pas, Gou Yabiso, Bato Wenge, tous ceux qui sont fanatiques, il y avait beaucoup. Papa Wemba, le Chungu Wemba, on a pire vieux Nanga Kenda, vieux Moutupena, donc Yende. Donc à partir de vieux, on a vu trop. Il y a un moment où les lobbies sont Adolphe Dominguez, Tobima, Bana Wenge, Bima, pour toi, on a vu beaucoup trop. Tous ceux qui ont vu Kester, vu Nyokalongo, Bato Belé. Voilà. Mais après, on a Wenge, on a Portanine. Non mais Wenge ezalaki mutamtazo ya na Pierre na ye. Tokolisa mouvement donc mutamtaiki na makambo na ye. Donc ba misuba yaki na banzembo danger, ba misuba yaki na forme, ba misuba yaki na bato bien. Donc mutamtaiki na apporter ki Pierre na Wenge, c'est ça. Mais basola kati tout le monde ne ko bénéficier te wera bénéficier ko lega yo. Pour wera tonga banda ko plus au moins 40 parcelles na Kinshasa, même na Porto, même na États-Unis. Mais Adolphe Dominguez oyo na ko longola ba polo na bandule opesa goût. On lit à rien. Comment tu es dans le méchant? Au moment que les questions on va répondre yote. Les losos qui Noël azana 40 ndagoza bravo pour na bana Wenge. Tu venga tali sacrifice au sala. Il y a misé goût, comme misé pe galerie, au sein orchestre. Il y a on a lobby na za ba question moko est trop pertinente. On peut pas parler ça d'ici. Ici on parle de la musique. Tu venga là au niveau il y a avenir pena carrière na. Ngai mututo yebi Adolphe Dominguez, Kola Tchaloboko, Bana Wenge, tous les lots bien. Bamasta tout baza ba boss, Ngamo Adolphe Dominguez, un grand boss. D'abord, on va la présidente. Nako lekate, Nabana Kolobo, Moutote, Massa Sorazui, et ça bravo pour Nabana Wenge. Et là on a Sebelara, Blaise Boula baza bien, Jibem Piana, patron, Adolphe Dominguez, patron, Werason, patron. Tout va bien, Bana Wenge tout ça va. L'essentiel nzamba zo pesa. Ata mukie kingwa dendo, olega kabana bato, batonda. Bana bakoma na université. Bana ba otamula bien ou bien otamula bien te. Bana bazola la bien ou bazola la bien te. L'essentiel yango. Et puis benga bango ba bazo ya te. Ba petit sumbu bazo ya raté. Te tozo préparer kutu jubilé les petits sumbu. Wana za mutunambiso, aki footballeur na Belgique. Donc, tous sont préparés et l'eau qu'on a. Donc, dans tout ça, tous sont préparés, tous sont préparés, l'eau qu'on voit bien.
tozalaki na sœur na biso Charlotte Lipanda bayebi donc toujours préparé toza na nini tosala moi single moko na banzeng mutu tosangisa na ba petit c'est ça quoi. Président dans 3 mituna tuna ya makasi. Première mituna Nathalie tout na consulté na sololi na ba tebele même ba poto to discuter ba ya na ngai Jean Musafiri bango tout ba ya nanga mais ba na poto ba lobi que au sali trop mais bazo mona ke Adolphe Dominguez obeta Olympia obeta ba salle mythique ofungola banzela mais ndeti bandeko na yo oya Congo balingi yo matate tel point que ça va fitting na ba ministère danser mais tout le monde net ba yibaki mo luyalu mais na nenga systématique les autres senga fo sala senga exorcisme ou bien senga pentacle ni to sala po tokota na planète ciel omoni pacho RFT tango yé oye na répétition tata po tata zana po azana azana G yango ye po so na G to ko no tambula na yo na orchestre mususu donc omoni tokolobaka biso to sa bana nzambe biso ba Adolphe Dominguez to zobeta na ba stade na Bangola na ba Burundi na ba Abidjan monde na te to zobeta donc la kisi na ba Nairobi ba partout ba ta pentacle te biso to bana nzambe biso OK na ça la voyage astral te non biso to bana nzambe biso to bana nkolo kolo akotikala ka nkolo omoni bato ebele yo kumisaka wana bayebi ki Adolphe Dominguez le chouchou muto azolata bilamba ti lelo azosila te bilamba pièce sika on ta chrono pamba bozili boma donc danger zali donc Adolphe Dominguez azali bana poto bino boyebi to sa musana biso toi précédé course na mututé on n'a plus rien à prouver parce que ngala lingi na simba makambo parce que la lingi na obeta Olympia il faut lia moko misi na lobi mutuni na beta sur Olympia et comment ba Charlotte Lipanda biso ba Congolais to beta ngoli soute obi ke do na mbargo tango makameko sila to jongi ko beta ba Olympia ba Bercy do wana kuto anyway to beta ngo problème ate mais mututu ayebi lelo même temps ozota na ba site mususu ozomona ba concert Adolphe Dominguez ozomona ba biloko tout ozosala ça veut dire que mututu azala na tempo. Il y a un moment pour manger, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour danser. Donc, vous allez calme, tout le monde et là on a biso ya bien, banzembo ya bien, boyebi banzembo na beta banzembo danger, ou etikala. Donc vraiment là na minga globate. Le président mais OK c'est Robin Pépinière parce que yo sali ba mission fuli bango, yum do sala sakaraza là. Animateur on sala si c'est pas ya Fabriga Sautawa. La cause la cosité. Ministère a danger pour héritier à Outawa. La cause la cosité. Parce que le président, na bango tout avant bima, ça bénédiction ou bien ba mec na fenêtre. Est-ce que ngaba no retourna ngaba question wana. Wala faut tout na l'aventure to déco ngama mwana retourna ngote. Nga faut tout na ngama makambo ndenga ni makame ya ndenga nini. Toujours que ndenga par rapport. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec moi. Les londa kunyo sa Congo il y a soso comme 2300 yo bien ngote. Est-ce que mutaleki muninga na Congo azali soso kalela ki kaka oh boy na boy lelo soso comme 2300 na wenza selembao donc mututu akoma kolia soso. Alors président omoni pas chore fi pona silisa pona kata omoni biso lo baramingi te biso sa musala pona osepelisa. Le public n'a pas la bonne musique. Donc Adolphe Dominguez, le chouchou de tout le monde, le chocolat des enfants. Comme on a bien, on a un bandang. Mais président, maintenant, tout le monde, il y a un leader. On a vu des listes qui sont à Sala Winga Sala. Jibe Yete, Wera Yete, Alain Pelaba Yete, mais il y aura un toye. Il y a que Nzambe attend un jour aux astronomes qui étaient, Nzambe rappelle sa bénédiction parce que il y a tellement de matin, attendez ces émissions va y rater. Non bon, moni question repose un peu d'Elix, c'est vraiment un ami à nous. La Pessi Sylvie Kassongo Mbote, la Pessi pire vie nanga imo yebi mbal na ye na Pessi Mbote. Biso za bateau yo aime sous compte état pegez album sous bangi na ba voyage. Donc il ne faut pas condamner les gens comme ça. Parce que maintenant, nous sommes... C'est ça, non, mais non. Mais communiquer les gars la TV. Non. Pourquoi il y a Tata Yaki? Non, on parle de moi. Tout ce voyage, donc il ne faut pas condamner. Et puis quand moi je suis là, je représente le Wenge. Aujourd'hui, si nous allons à
Matanga a représenté Zaïko, mais toute sa famille, ma Sylvie Yoyebi. Merci. Alors, président, quand elle a sorti un nouvel album, puis là, on a eu la bande à Poto, puis mon Kilimo Bimba, parce que on a vu sur Burundi, partout au monde. On a passé na Calgary, Gianni Mungu, tout le monde a fait ça, tout le mama, ou le tout ndani. Mama Gianni Mungu, ndekonayo, ya Manyema. Yo za mutaka songo bia za mutu ya Kailo. Na muta Congo. Muta Kailo. Comment kabola batuni. La frère ça. OK, donc merci vraiment na batutu balani biso. Quand on a sorti l'album na yo ya sika toi tozo préparer to lingi lo moko ya bien. Bo sepela bala ndenge bo sepela na. Aussi sango. Non, les autres si la kalaté. Aussi sango bia to zorgi ndobika. Te, to aussi ça. Le président aussi sango. Le président aussi sango. Te non aussi sango. Aussi sango. Non aussi sango. Alors parce que le président est sous-souté, to ko nzemba lycée Mwangila, to ko nzemba Irene Mokabila. Na pesi ya nanga motemo na goda, wana zali oncle nanga na pesi mbote. Na ya André Kimbuta au sommet, bana poto akala, na pesi ba mbote tout ça, Sylvie Kasongo tout ça. Collection nga Willision nga bango tout président Dom na Lille. Bocha déjà banderole partout donc balobi poto za roningana. Toto Miatimo balobi demander plus Bolinda na Bruxelles. Jean-Marie Mundele na Jean-Marie Mundele Scrève yoyebi na Paris. Et Amédée, Empereur Amédée, puis Mado Bambato, on a staff nayo, Malou Bomboka, Loïs la Congolia, Basé Belé, Emeline Djemamte Matus Pepele Ambotelo, Mouto Ayana Parasol, la Olympe et Ningana, président, mais ça ni moto on a son alisus. Non, musique yo yebi tous un problème, yo yebi ngo moto za ngwa, biso za bateau yo. Ata 20 ans, barobeta ka lisolo. Ata foire na quoi? Ata 100 ans, barobeta ka lisolo Adolphe Dominguez. Donc batutu balani biso na internet bas à la calme. Tozo préparer biloko bien. Na ko remercier venangai. A mon konzi mina remercier kaka. Talanga na 16 chaussures ya Weston ya bagisi sou moko bino. Willy Moucheni. Te code na robeta lisolo code. Donc aza na mon konzi aza na Braza binanga non. Okemba. Azabana mutakoto. Alain Kwala. Wana ba pire vie na zobete lo. Non. Ya azabana mutakoto. Vraiment apesi mena triple ya crocodile bino net yo zaka nango ya rouge na bakisel ya noir. Kulutu vraiment j'ai ce wana côté de cœur. Tala nganga nango 16 comme 17. Parce que 20 étaient en flecto monétaire. TV azali ba tout ba comment que no ben na kunati. Ba tout ba donc vraiment ici pas Martin na pesi moté na bosande ambassadeur na biso Christophe Muzungu. Je suis un côté habité moi tout habité petit dans tata linga marambo trop donc mon côté na triple comme idée ya noir na rouge donc kozime bambo na staff programme na le numéro de contact à bureau toka lycée Mwangila na Irene Mokabila. Merci beaucoup à Mireille Conde de Caviar na Irlande, King George na Irlande, JJ Arnaud. donc bana Dijon ba Moucheni bino tout ba Kodambo ka bino nyusu bana Dijon papi ba Fossette bino tout donc ali bola bana Dijon vous à la calme biloko te komaki pour ba petit donc vous à la calme bana Londres bana Irlande il y a Suède il y a partout il y a monde entier Capton to bosani bino te partout na États-Unis kuna po mikolo balobi deux fois te Claude Dombasi donc toujours ya kuna na States Talara. Donc vraiment merci Kalaté album na Bnego Bima vraiment ma soeur ça album comment on dit aussi sango to boko pesa ko aussi sango na aussi sango kaka qui te remercie bon Pacho merci hein merci d'être toka lycée Mwangila président. OK to bete la bino moko merci. Alors merci beaucoup à Mouna, merci beaucoup à Kaskasera Poison de Diobou, merci à Mireille Conde de Caviar, à Milo Kitoko, merci beaucoup à José Didi Puma. Merci à Congo France Mouna la caméra. Match est bien. Toka Nzembo ya lycée Mwangila. Appelez-nous si plus 243 80 53 48 57. Patcho réfugié là pour vous servir. Aminat à la Cissé. Restaurant. Nalikelele. King George. Georges Kofo. Aimé Salo. Simon Bongo Binotou. La bisou à toi quoi. Sandra Zadi. Dogandoule. C'est bien qu'à la bonne joie. Un du fleuve. Yo, 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 yo.
Na popoto na yo akeli yo Lisia Mwangela Lisia Mwangela yo ne presa ya Tonya Tonya Mabe yo ya ya Saki besa se na bashi toi Yokolata Pachote Figura na baeti Yokolata Sako se kutu ya kalrenge Na yo Stéphane est bon John. Aïe voilà, quand on a des gens. Sasala et Sasala, Masona Koloba, et Outime na monte mawa. Nango kite koko pali kampo, et Daliba moina mana dajuo. Omerezane koko la na yebi, Iza ebo wana kamo molisi malikoro. Yamala Police,
Congo France ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com